Tombega toujours bobika que non valeur ya maman moi c'est mon ya bien respect donc ando ça va ando simba quoi donc tout ça m'a trop bâti quoi toi trop bâti donc ça paris me ningani quoi na ninga mabete en tout cas maman na mité ma mère balobika que nous avons mon tapé ça va pas zoaka donc il y a Mimi to les gars toujours message na biso eza que to se repentir Mimi atiki biso lelo lobi nde to temina Martine Mbiye to ebite aux atours na ngambi to à Martine Mbiye to lingana solo les temps sont mauvais to tira barankini ya mike zangatina to banzamba solo to lingana solo bino botikali botala biso te toteka libanda botala nzambe tona likambo olobate tolela Mimi tokunda Mimi mingi baya baye kolela Mimi soit disant so Mimi azaki mabe mais bana basi bana mibali baolela Mimi soit azaki mabe bakolela Mimi te po Mimi azaki na motema yango moni Martine Mbiye baye na mobali na ye vient à mettre baelela Mimi Chikeva biso toye tozana balili makaya toyelela Chikeva mutu na biso toza kolela tolela mi check balobi Paris nde problème biso toza kolela tozwi matanga ya munene oyo kutu tokoloba te so to 20 bandi ko kanisa bayana biso bakenda baza ebele tokoba notanga bango bakombo te mais mi check pa ozali que ton âme repose en paix on t'aime Mimi tokotikala kobosa na wata mukolo moko te ça c'est Château Rouge nde problème balobi Mimi Chikeva kende na Yesu mukona biso pe ko ya to ebite oza ya nzambe tokomonana baleki baye ba mama bana baye mikolo batu nyoso baye o ba maître baye mama présidente Maman présidente minga kolobe toye bate za nini balobi kende ga na Yesu à suivre apota ye pas suivre na bis o ba ko ta ba koti to tika ba tikala to kuma na biso keti na ka to pongo na porte pour ça nini et attention il y aura le temps de chercher maman aussi vous allez attendre le ba nzambe na maman aussi no loba nzambe na tala sala pour la moto azoti le biso ko ba te pas un million biso to tije vous allez na biso et ça ya mo et to ko na ka to porte donc serviteur la serviteur biso appelle ça que ba meni ba impossible bango kebele baye mais là on est ça le quoi beaucoup de bateau ba côté la porte Dieu les a fait grâce alors la grâce est possible grâce est possible il n'est pas encore trop tard tant que ça va tu dans la vie grâce est possible il y a des ça bonsoir tout le monde
Internet, j'étais vraiment déçu. On n'a pas trop balayé la mini, la mélana mini. On n'avait pas mis pour la bande. C'est la terre, un petit poteau baillé. La mini n'était pas encore moulée, elle n'a pas commis pour lui. Autant on a petit téléphone, on a sa femme qui est abinanga. Il y a tout le monde qui veut l'encabler la bande abinanga basket. La lia na mela. Nalia na mela akabelanga yambala moko te et au sala que to se compatir to ko ba master asali ba soit ça a petit peu to aye asali terrasse na ye au moins déjà ndeni yo pe yakana to so na nchonga azolu ka ati ya kimia Azoluka toujours côté à Kimia. Alors, on a filmé, on a salaki live Mogo, à défendre, on a fait au finga. On a vu que on finga moto à filmer, on a piqué nos coquettes. Maintenant, on va finga mi baba lâche. Parce que ma finga a moto soit vivante. Pour ta destination au coca. Pour ta ma couche à l'ali penapo. Il vient à l'ali, l'expert qui vient à pour Mimi Bena au sali live lobby, abatté par l'ordre, il n'a pas passé une adresse. Alors, il va faire que non, tout so total pena minine nga kofi totali bato bazombi sa ba voice ba yeba ki ke koswana ezalaki ba yeba ki ke il y avait des gens qui vont mourir à cause de cette rancune likolo ya kokabwana likolo ya likelema ni kofi pona likelema akeko sangana na bato ba précipiter na tombe alors pour y ba ndenge sola na ba kochola kofinga kofinga kila balinga baliwa kofinga balinga ba mikolo bino bakopo ba liste ya lesbienne pour ba chena na kati abie kwa na defana yi ba binga ipenga bila tini no suko mais boye ba keno ba tunyo so ba finga ko wa ba lâche alors en tout cas tous à la plus à Bolingo tous à plus à Bolingo donc porter plus amour que ba baga ba koswana ba lili donc porter plus amour dans ta famille donc ça l'image ya bien voilà au lieu donc ça une mauvaise image en tout cas merci beaucoup merci beaucoup mais pour la à témoigner à cette famille
Yeah.